Nandeko balandi lolaka la mwasi mbote mingi na bino na yebike ba mama ebele na ngunga oyo bazozela émission na bango pona promotion na bango epai oyo balobaka oyo bazana ngona kacha motema. Émission lelo bongo to yambi mama Doris Malongo bongo azali bongo moko ya ba mama ya MLC. Mama Doris mbote mingi. Mbote mingi na yo pe lokolo ya mopandisango mama Deyo na pesi mbote na ba téléspectateur na biso nyonso na pesi mbote na parti na biso MLC na pesi mbote na ba fiti électeur na biso ya Kishasa na pesi mbote na mutu nyonso pona koyebisa bato ete sali pena mikolo ebele nazalaki isusu koleka na émission te yo mama okendaki wapi ozomona na te mwa mikolo ebele okumaki absente tozolo ba mama Doris akewa lelo toka mwaboyo wana obili ozalaki wapi mama Deyo tikana yebisa ba téléspectateur ete nazalaki kaka na musala ezate ke na vandaki na ndaku nazali kosala musala te mais nazalaki na mobembo na province na biso ya Équateur kuna nde nazalaki ko travailler biso moko to yebi ete MLC ezali national kuna nde nazalaki ko travailler pona moi candidat moko oyo azali candidat kuna na Mbandaka nde tozalaki ko travailler pona ye parce que ye awa azali pena na musala makasi na Kishasa azali bongo conseiller diplomatique, conseiller politique et puis conseiller climatique ya mama F Bazaiba ezali bongo mo nani professeur Longunza Malasi nde nasalaki mobembo kuna ba mwanyo sotu eleki yango na sili kozonga pe na Kishasa zabi awa nde ezali place ngai pe na tie makanisi na ngai ete nazala candidate. Merci bongo batali na kanisi bomoni invité na biso ya lelo. Mais lelo mama tokoloba mingi makambo ya mwasi onzela ya makono. Oyebi ke tokomi nanu na lere ya propagande te nini te. Mais siko tozoloba ndenge nini boza kobonga mapona kokoma na nzela wana ya makonomi. Yango nde tem tozui poto solola yango lelo. Puisque mboka na biso Congo ezali bongo République démocratique du Congo elakisi participation ya mutu nyonso mwasi to mobali na kati ya gestion ya mboka na démocratie oyo abengami ko gérer mboka il faut azala élu. Constitution na biso ezotolérer kozwa pouvoir na force te na kanisi oyebi yango iyo inde kombo ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc l'union il fait ça d'une façon démocratique. Merci maman. Et tant que maman MLC, ndenge tozana kati mboka na biso boye bato baza ko bongama pona okende kotika ka ba dépôt ya candidature na bango po ete soki ngonga ebeti mutu nyonso atelema asala ko amoni akoki kosala. Sikoyo na niveau ya parti bino MLC, est-ce que vous allez candidate? Mama Deo, merci vraiment na kobenga nga lelo na mokolo ya misato. Pona koyebisa ba téléspectateur ndenge olobi eti soki ngonga ebelemi pona kotia mokanda na yo kozala na koleka na nini na sélection pona kozala candidat. Lelo tozali bongo le 3 août. Lelo nde ezali date yo seni asi atiaki na programme na yete na mokolo ya lelo azali kofungolisa bureau pona koyamba candidature ya ba député provinciaux yango pona koyebisa bato toyeba ete lelo basi bafungoli bureau nazali na esengo mingi ndenge osili koyamba ngai na mokolo ya lelo tika na yebisa ondongo mituni pona maponomi biso tozali bongo MLC kuna nde ezali esika batangisa biso ndenge nini ya ko gérer o ezali ba bien public et puis biso na MLC tolobaka pona kozwa esika ezali toleka na maponomi pona kokoma député ezali faut toleka na maponomi na yango biso ba MLC tozali ko bonga mapena makasi ndenge na lobaki ete nazalaki na voyage tango na moni ete ngonga ezali ko belema pona kotika ba candidature na seni nde na sili kozonga na kati no esika parce ngai pe nazali moyi
moko oyo artiki déjà candidature na ye po biso na parti basi basenga ki biso ba dossier to sito pesa ki ba dossier siko parti nde ezali kotala nani atia nani alongola parce que ba poste pe ezali mingi te kasi na yango biso basi tozali na esengo soki totali na loi électorale ya ane oyo tozomona bazali koyebisa ba parti politique ke parti politique oyo akotia 50-50 basi na mibali parti politique wana mwasi akofuta candidature te ezali esengo makasi ete na ya na plateau lelo na ya ko rappeler ba kondi na biso ete baye ba kotala na article 13 ya loi électorale na biso bayebisi bango ete parti politique ko akotia basi ebele akofuta mbongo ya maponomi ya basi te kasi yango biso basi tozali na MLC kuna tozalaka kuna vraiment ba négligeara basi te ya on a lobby est-ce que vous alliez ebele bato bazo kende kotika ba candidature na bango na seni est-ce que vous alliez ebele bino ba mama ya MLC to mibali ka baleki bino na ebele. Bon, ce qui est vrai, Mama Deo, en tout cas, dans le monde entier, tu es bien, c'est Basi Bazali et Belé. Selon statistiques, on va faire ça, tu es bien, Basi Bazali et Belé, Mibali Bazali Mouké. Denge Morope na Seni, Denge Abimisa, qui te montre que Basi va s'enrôler et Belé par rapport à Mibali. Mais, na rokenerotika candidature, en tout cas, depuis Nathalie, pour na Mupandi à ba candidats nationaux, qu'on a vraiment na monnaie que Basi Kara Bazali Mouké. Mibali Kaka Baleki Biso ne Belé. Pour kolakisa toujours ke basi mingi penja bazali komipesa na politiki te kasi na kati ya muke wana otozali tokosenga pe na bakonzi na biso ya parti ete bien que tozana mokili basi nde bazali ebele me basi o bazali kotelema bazali mingi te bango kasi baluka penja kolembisa biso ba mama te biso ba o totelemi basimba biso na loboko tokende nzela moko kasi epa na biso na MLC na yebi ete tozali na problème te poto soki totali na parti na biso président na tozana président après tozana secrétaire na biso azali mwasi biso kuna biso na mibali totambola ka elongo tozoli ke ete na ndenge tozali kotika ba candidature pour la provinciale tozoli ka ete basi ba kozale ebele parce que jusqu'à présent pena no basi ko bimisa liste te totiki kaka ba dossier mais jusqu'à présent nanu basili ko lobate ke yo okende oyo akokende te wana nanu betika ina nuko salimate kasi biso basi tozali ebele exemple ngai yo mama Doris yo ebingai depuis kala oluki lukinga na Kishasa na zalaki te mais nazalaki ko travailler na Équateur toujours na compte ya MLC na tiki libota na ngai na kei ko travailler ezali ko pesa biso bien que na loi électorale balobi ke ba ko pesa 50-50 ezali ko lakisa te ke bazwa kaka n'importe quel mwasi batia ezali mwasi oyo azali na posa ya kosala politique oyo bomoni déjà ba force na ye oyo bomoni déjà alongo bani penza ya kozala ngui azali ferme na nzela ya politique yendo kozwaye au classé on répondre na motuna na ngai mama na lobi boye okozala candidate soki pe okozala candidate ekozala niveau nini. Merci Mama Deo na kozala oui parce que déjà na sina tiki ba dossier na ngai na parti na biso MLC nazali bongo candidate provincial na commune ya Ngaliema. Commune ya Ngaliema nde esika na bandi politique pe yatango na bandi na kati ya structure na biso dynamique bemba président ba pesa ki ngai bo konzi ya ko gérer Ngaliema na sens ke ba mobilisation ba makamunyo surtout na depuis na bandi politique na sali yango kaka na Ngaliema na yango pe na moni ezali esika o na vandi na yebi ba pasi na bango na yebi mabena malamu o tokoki ko sala pona na nini na commune na biso Ngaliema yango nene mona kipeke kuna bato bamoni balobi mama ndenge yo sungaka biso déjà tondimi oti ya candidature na ona Ngaliema nde to ko soutenir na yango ngape na tiki candidature na Ngaliema yango nde nazali ko zela confirmation na parti ndenge kana na lobaki parti nde akotala ete moto ya longo bani na esika boye toti ya yebu ezali kaka te ba kozwa mwasi kaka po ozali mwasi po batiki ke na seni batiki libiso eke soko tie 25% et 50% ya basi nde ofuta te bako sélectionner ko uta na misala oyo ozali kosala ngai nazali bongo moto oyo na umeli nazali na misala na ngai ebele na kati ya MLC mobilisation banini tout na sala
yango natiki candidature na ngai na Ngaliema. Merci beaucoup maman Doris, puisque moi mikolo bungaki balobi okei mobembo biso tokanisaki oke kobongisa de base. Or que base na yo ezali awa na Ngaliema. Merci beaucoup na explication na yo. Maman, pona ozala élu na kati ya lisanga na bino, il faut na majorité ya ba voix. Or biso ba mama, parce na tiepe nanga pona za mama, biso ba mama na ile kwa maponomi to votaka mingi baninga na biso basite. Toye barati na te okomona mwasi olia soutenir moninga na ye mwasi akozwa voix na ye ake kopesa ka na mibali. Alors ndenge nini oko convaincre ba électeurs na yo po ete ba voter yo moninga na bango mwasi? Mama Deo tikanga na yebisa oke kokenda kotia candidature ezalaki posa na ngai me ngai penza bato batindi ngai ezali ba Ngaliema. Bango nde bayebisinga balobi mama totali penza ndenge ozali tomoni oti ya candidature na o nzambi to repona o ndenge olobi na yebi une fois to sala ba émission na mama bénédiction on appelle simbote esika azali pona ko lamusa ba mama ete biso na biso ba mama to lingana te kasi ndenge to solola ka yango to lobaki vraiment to ngaki koyeba nani yango atiaka ke to lingana te to e ko découvrir ke ezali batata nde bazalaki kokabola biso na sansi nini yazali molonga ni na ngai akokende pe epa na yo mama mosusu alingi yo ozala pe mwasi na ye na kati wana esali biso na oke toyokanaka lisusu te po tozowela ye kasi toyebisaki bamama ete wana nyonso tu tobwakango na mai tolakisa na bolingo ya biso na biso bamama sango mama atie candidature na ye neti toyebi na monde entier ke bamama nde bazali ebele kotika mama te tolakisaki isu bamama ete toyeba bamama nde batongaka bamama nde bayebaka oyo ezangi na ndako tango tie mama na esika mama atravayaka malamu koleka kutu mobali na topesa bango exemple ya mama na biso Eve Bazaiba o azali secrétaire na kati ya MLC et puis azali na ngongo azali mokonzi munene na kati ya gouvernement na biso ministre d'état topesa ki ba exemple wana nyonso tu na sens kolobaki mama soki amipesi na musala atravayaka vraiment malamu to linga na biso tango candidature roza ya mama yeba na kopona moninga na omwasi kopona kaka moninga na omwasi te po azali mwasi non tala na no ba bienfait na ye tala na no persévérance na ye na ba parti na parti utaki koleka na yango nde leka na kopona ye kozala na kanda na kati ya motema teneti ba mbula eleki ba mama misusu okaka yazala fier yazala bo me komona na yo wana te lakisa bolingo ya biso na biso de bato mususu pe ba kolinga biso ba mama bazali d'accord ba mama mingi basili ko comprendre d'accord na maloba ka bazali d'accord na maloba et tout ba kolakisa ngo na seni ba kolakisa ngo mama Deo exemple lokola ngai ndenge nazali bonga pe nazali mama ngai vraiment nazala na rancœur envers batute bien que na koki na pesi na ngo mbote nazala na likambute na leki mais epa ya banibali nde na solaka mingi ezali ndenge ya moto na moto mususu ase santaka ene à l'aise ko sola na mibali mais na basi penya mingi te mais comme yo sola na basi mingi te na base na Ngaliema kuna basi ba voter mingi te ba voter ba ebi omoni ngana lingara mingi na opesa exemple mwasi oya sola ka mingi na mibali akoma ka une femme forte azana ba idée misusu par rapport ya ba mama misusu ozo solola na basi ezaka ba makambo ya terre mais so ozali mingi ozo coopérer na mibali okokoma vraiment mire na esprit. Merci maman, mais suki peka ka wana te neti ba mama bazana ba intérieur yo moto uti na intérieur basi ebele na kati ya mboka na biso na Congo baza mingi ba ménagère omoni ler tokendaka na maponomi soki ngonga na yango ekoki eloko ni esalamaka wana bokei ezwaka temps ekokozwa yo toute la journée. Alors ko ba mama bakende kosala maponomi wana namoni ke ekozala pe passe ali période pe obatie yango eza période ombule betaka mama période de la fête mama pe akolinga
ba mama ebele ba olinga ko boma tango te so na ke kuna na ko umela ko wela osala musani ya ndako omoni te ko zala maka gagner pona ba mama ebele na côté wana pona élection. Bon, wana ezali kaka makanisi soki kikozala bongo mais na ndenge na yebi na mboka na biso mutu vraiment alobaka te onga na kokende voter te jour wana vraiment moto nyonso to azala disposé sauf que soki esali un peu retard bato bakomaka kusivika na yango tosengaka na période wana vraiment tozala biso nyonso ata ekozwa biso ngonga molai tozali na bana soki topo ozaki kolamba otiki kolamba okimi mbangu okende kovote na ndenge olobi na bamama na baintérieur mama deyo biro pe musika. Bon, ba intérêt yango ba bureau ponga vraiment net na Équateur na patrouiller vraiment na Mbandaka ville na patrouiller vraiment ba bureau na Mbandaka ville na zoloba au fin fond ya bamboka na biso mona bureau eza musika abeta makolo musika et kozwa toute la journée mona pe alembi na ya ke ipete. Bon, wana vraiment to yebi ndenge nini kozala te mais eloko nga na yebi neti candidat onga nazali na ye azali ba électeur na ye misusu bazali tout au long ya fleuve asali vraiment système moko te période bana roti ya boatu aroti ya hors bord pona ko mema ba électeur na ye bakende ko voter omoni stratégie mususu wana ezo dépendre na ba candidat ko yuro ba électeur na nga bazali musika na disposer un peu moyen de transport pona ba wana vraiment ezali charge ya ba candidat neti biso na ngaliema ngape na koyiko mona kuna mwa rave ezali esengi mwa transport na sangisi batu na ngai peke bakoma mbangu na kati ya bureau po ba voter wana eloko lobi vraiment ezali ya solo parce que na ba intérieur moyen de transport ezali passe mais stratégie ya biso na MLC avec professeur Longunza Malasi to sali ete to kozwa ba boîte à disposer déjà ba boîte na ye na ba hors bord oya ko sa net ete ba électeur na ye bazali musika tie bango na boîte akeyiko tika moti na centre na place au même centre mais place centre ezali bobongisi makambo yo ndenge wana selon na candidat na Longunza Malasi ye babongisi bongo kasi ngai nazali de awa na Kinshasa to yebi ete ngalie mezali mingi na bisika ba rave ezali pe na ndenge na zali ko organiser ndenge nini pona ko kolongola bato mingi ezali ba vieillard pona ko faire déplacer bango bakende ko voter. Merci mama namoni lisusu ngala lobela mingi ba mama namoni lisusu mibali ebele par jalousie bakasaka ba ambition ya basi na bango po bakende liboso te baza ba candidat te baza ba politique te par jalousie. Est-ce que na mukola lelo ba homme jare pe ba komi ebele oyo ba kotika basi bakende pe baza la ba candidat te baza pe ba politique to mwasi o azo émerger mingi azane célibataire. Bon ngana nazali exemple vivant parce que nga nazali na molongani na bandi politique na kati ya ndako libala na bandi politique na nga na kati ya ndako ya libala mais pona kozala na vérité mama de yo tikana yebisa yo ke ezalaki facilité ezalaki vraiment facilité nazali na ba témoignage yo ke soki na bandi koloba ye moko akomona ke na lité apekisi boeti amoni mutu ango pe azali kotika te mais eloko mususu ndenge lobi par jalousie omoni soki mobali azali kotia jalousie mais il faut siko yo prouver le contraire jalousie mingi ezali to pe na sens ka omono neti okomi infidèle il faut siko ça le tout que ozali na yo infidélité ezali seulement musala na yo ndenge omoni ke wo ko émerger na politique inde atika osala il faut reprouver mobali biso ngayo na telemia wa mama de yo nazali exemple OK atane sika na vandi mutu mususu ko biso abia mwasi wana mobali na pekisa iboti simbite melelo atiki simbite na mutu makasi na bon ezali mutu makasi te ezali vraiment mutu makasi te ezali juste kolakisa mobali ke nzela oyo namoni selon ngai nazali à l'aise ezali nzela oyo mais na débit ngomso koki oke réunion oumeli ngomso oke réunion moyo yamba téléphone ezate et pa na yeso ka bengi yo azui yo te ezosala ye motema pasi ko sa ngomso ozana émission le kaboe a kale yo mais
les longa yo nazali libre soki na ngina ya émission na yebisi mobile na ngana za émission de sika bo retourna nga bien termine batinde lio soki ki na la kisi était mabandi ko la kisanga il faut ozala boye ko zongisa boye mais les longa yo na nazali par jalousie oyo lobby mama deyo ezali mingi manque à confiance na mobali manque à confiance na mobile et puis mobile azomona neti soko komi ko sala politique loko obanda ko manquer or en réalité eza bongote il faut ko luka kaka ko prouver mobile na yo le contraire na o yazali ko kanisa bongo batanyi oso yo zaka kuna politique nani akiparanda nani alambela papa nani alambela bana puisque il faut oyeba ndenge nini ya ko équilibrer pour kimezala note ozana kimia na ndako te yo ye awa okena parti réunion ya boye musala ya boye papa vani nzala olambela ki ete boyo kana te Maman Deo, est-ce que na parti vraiment tolo ba parti ekoki ko zo ngonga de tongoti butu mikolo nyonso jamais parti teza na ba jour mususu tozali na ba réunion ba jour mususu pe ba réunion ezalité ngai naza na ndenge na ngana so organizaka nakoki na moni pendant semaine mubimba na lambi déjà ba biloko po o ezali important ezali ko bongisa na no cuisine na yo obongisi déjà cuisine na yo ebike bien que na kokende sika boy na retour na ngai na kokuta déjà moto asungara ngai pe ezali peteke na ndaku na vanda na ngai mo na zeli na bana bandeko na zali pe na moto yo na zwa po asungara ngana mwa misala nyonso tu ezali kaka ndenge mama ye moko akoki ko bongisa ezana ngo facile okoki ko combiner politique neti ngai nazo combiner politique na ndako ya libala nazali exemple oke na bandi politique na ndako na biso te na ndako na biso na ye libala na salaki politique te na ye ko banda politique na kati ya ndako ya libala exemple wana na miyebi ndenge nini nazali komikabula mpona kosatisfaire mobali na nga et puis kosokipe pe na politique mama sikoyo bino na MLC ndenge bozali wana ba candidate mingi bazali kaka puisque na niveau communal exemple na bato na basi mususu pe ba okende kuna mibali mususu pe ba okende kuna nga zolobela lisusu mingi basi est-ce que basi oyo basepeli baza na niveau wana baza ebele ou bien ebele bakeka na national bon ko tala penda liste nano lokole bimite moyena ye bateke ba candidat na nini conseiller communaux bazali ebele par rapport ya ba mama ata na provincial jusque là vraiment na yebite nzambi parti etika inano ko publier liste te tozali kaka kozela biso nyonso kasi na ndenge na yebi na ba échelon nyonso na ba échelon nyonso oyo seni atie po na élection basi bazali parce que na national tozana basi na provincial tozana basi o biso moko tozali ko solola mais ko yeba ba o baleki ezali penza nan lokwa nano ba publier te moyena yeba pe ezali te mais basi o ba postuler na national na provincial na ba conseiller communaux bazali. Merci ezala bongo puisque encouragement na biso na kati émission yo ezali to mona ba mama ebele o babi baza ko mipesa pe na politique bazo sala pe musala oyo mama de ezali pe facilité il faut to yeba pe ko pona ba parti politique ezali na ba parti politique mingi o bazali ko favoriser mingi kaka mibali kasi biso na kati ya MLC biso na MLC biso na ba papa to zala ndenge moko ezali seulement ba mona ndenge esaleli na yo ozali dynamique et puis ozali pe na moi possibilité ya kosala campagne wana nyonso su bazo tenir compte nango nzambi ko zwa bato po ba élire yo ezali pe facilité ba mona pe mode de travail na yo ba yeba pe base na yo il faut ko za pe na base yango nde ba o sélectionner biso à partir ya ba point wana o na énuméré net yo eloko nini ko convaincre na bato na wana ke ngai mama Dorisi naza ya bino botika ngai te oza sima na ngai yo convaincre maona ni bon personnellement na nga moko ozala pasi mais na otalisa bango parti ya MLC mama de yotika na ebiso ke omoni Kishasa
nga nazongisa yango kana 2006 na élection ya 2006 Kinshasa eza bastion vraiment eza nani province oyo MLC nde avandi na yango MLC aza tellement na nationalité azali pe na ba provincial premièrement na tozo présenter nano plan ya président na biso Jean-Pierre Bemba mayelo ya zali nango et puis kolakisa nanu batu pourquoi Jean-Pierre Bemba asimbaka mandoki pona mboka na biso babiloko wana nyoso tu batu siko bazomona ke babia en tout cas président Jean-Pierre Bemba azali na makanisi malamu pona mboka na biso bien que mbaloto yebi biso moko alobaki ete to pesa président Félix Maboko oyo koyaka sima toyebi na biso teme toyebi ete tozopesa président Félix Maboko mais na sima wana toyebi eke makanisi ya président na biso pona RDC ezalaka boye yango nde tozoyebisa ba base na biso a partir ya makanisi ya président na biso nde bakoki komisa o député na santi ke osunga ye na mosala oyo akosala plus tard. Merci maman. Tokoki ka koloba makambo ya biso ya ba dépôt ya ba ndenge toko tia ba candidature te sans kolobela événement munene oyo ye na mboka na biso francophonie. Ndenge francophonie ye awa na Kinshasa turu oyo ba jezo salama ba makambo ebele zo salama yo moni ndeni. En tout cas na féliciter gouvernement na biso na félicité pe président na biso de la République Félix Tshisekedi na bolingo ya lakisi penda pona biso ba congolais ezaki facilité toyebi ete francophonie elinga ezala année passée kasi ezaki repoussé pona année Dieu merci et c'est réalisé en tout cas topesi ye merci azolakisa bolingo na mboka na biso nzambi biso RDC tozali pays francophone ezali ya kobomba te to sepeli mingi na mosalo asali elakisi vraiment que azali na posa ya kobongisa mboka po tomoni na ngonga muke misalo asali na bastade na biso tomoni vraiment cérémonie nyoso tu eleki malamu na yango vraiment totombeli ye mosala malamu a continuer kaka ndengo wana na bamakamu nyoso tu azali kosala po na mboka na biso malamu mama mais ozomona teke kaka francophonie yango totomboli langue française non totomboli yango te oui bon awa totomboli yango bongo sikoyo awa na Congo banda to banda école maternelle français ok na secondaire français ok na humanité français ok na université français ozomona teke ba langue na biso maternelle ezokufa ya solo mama de oso tamboli na kata bandako bana na biso lelo balobaka balangue maternelle na biso solo mama balobaka kali falase sikoyo munoko na biso kokufa te na rythme to kena en tout cas na pesi mbote na professeur Longunza Malasi ye azwaki idée alobi soki ba école na biso bakomi koteya kotangisa bana na biso na balangi na biso to komona penya mayele ya bana na biso nzambi atanga ndenge nazali bu ndenge nazali koloba na lingala omoni naza à l'aise mais lelo soki tope ezali na loba na français na kozanga musu nazopona kopona ozomona en tout cas eza pasi na likambo wana biso pe bien que balangi ya bato misusu ezali mais toluka nano promouvoir pe balangi na biso nzambi toyebi lelo neti topesa exemple neti mama deo ou bien ngai soki na bali molongani ya ekolo mosusu langi na ngai penya na koloba na bana ozala langi nini na pesa exemple neti awa tozali na 5 langues tozali na Kiswahili na 4 langues 4 langues nationales tozali na Kiswahili Kikongo Lingala nini ngwamsu na koyina bali mobali ya Mswahili siko mwana nga koyekola munoko nini langue ezali vraiment kokoya exemple nga moko na bala ekolo mususu moye toloba na mwana monoko nini eyeba na rate bobo tika bana ka ndenge wana yango nde likambo yango to senga na gouvernement ya biso penza bayeba pe kosunga biso na balangi na biso ete ezala tombete tozala toujours na sima ya balangi na biso nzambi totali na ba école catholique mingi bazali koteya na lingala ezali malamu mais ezali na bana misusu ti abota matika na koloba lingala ti ayebi pe lingala ti ezali passe ayebi kaka français ezali passe makasi na yango ifoto fungola miso bien que tozali na kati ya francophonie to lemba pe te ko promouvoir balangi na biso
mais nazomona ke ezosala nde le contraire tambola na bandako bana nyonso banda maternelle balobaka français munoko na biso ezokufa alors il faut tosala makasi po munoko ne kufa te ezali bongo mama deyo il faut tosala makasi ko banda pe na bana na biso neti nga naza na mwana me natia ye na ekolo akendaka mpe cours ya lingala il faut kosala cours ya kikongo mpe cours ya kiswahili ezala te esuka ya chiluba omoni napesa exemple neti na RDC lango eza vraiment bato mingi bayebi te ezali chiluba chiluba ezali pasi mpo oyeba yango sikosoki batie mwana ekole moko boye bazo apprendre mpe langue ya chiluba nga namonaka ke kutu na ba 4 langues nationales wana ndenge tolobaka ngo mais omona ndeko moko ya moluba aza na mwana ne ya moke mwana loba chiluba oui mais si esuka kaka na bango baluba te ezala pe na sansi ke nani mundala pe akoki koloba muswahili pe akoki koloba omwe neti lingala eza neti ezoloba na mutu nyonso mulubwa alobaka lingala kikongo mukongo alobaka lingala eza neti langue oyo ekolo nyonso tu elobaka na epa na biso na RDC kasi ezali na balangi mosusu neti chiluba ezali vraiment pasi soki na kosenga vraiment tokosenga na ministre ya EPSP balangi wana nyonso tu akotisa yango comme bacours na kati ya baetelo ntango mwana azobanda deja na maternelle azozwa deja chiluba avec le temps akokola nango ozo pe ba parents to bandaka yango pe na ndako oliozela kake EPSP ndenge banda yo pe parents banda yango na ndako ekozala pasi bon so ibobalani bozali bieba balangi oyo ayebi ya moninga te oyo ayebi ya moninga te bolakisi lingala bolakisi swahili mais pona ko féliciter vraiment nga na félicitaka baluba omona mwana botami na Kishasa mais azali koloba chiluba bien azali koloba chiluba bien ndenge mo pe lingala mwana botami mais ayebaka na déjà lingala bien ka koki koloba te mais azoyoka. Merci Mama Doris Ngongo bandi kokoma na suka lobi tomonaki président de la République auti ko dédier journée ya le 2 août na ba victime ya violence on a ba conflit armé wana yo kanisini en tout cas po esalaki pasi batebele balelaki et touchaki mitema batu nga na baki non comme émission na ngeza lelo na kotika lisoro ne lekate yo okanisini maman de yo il faut toyeba depuis ba renversaka bokonzi régime ya fait Mobutu ti lelo to perdre batu ebele makasi na kolakisa vraiment que tozali na pasi na motema et puis kolakisa ete mokonzi ya mboka ayokaka moto nyonso azui vraiment à dédier jour à le 2 août comme jour à commémorer batu nyonso to bakufi na période wa en tout cas mokonzi ya mboka azali kolakisa bolingo vraiment que azali un vrai Congo oyo alingi ko faire avancer siko le 2 août oyo il faut to lobela yango esuka kake pa na biso na nation te ezala vraiment to lobela yango partout et que bazwa yango vraiment au sérieux que biso ape ba massacre salema ebele na est so ito lobi lelo to tanga nombre ya batu bakufi na est to koyeba kutu te po baleki ebele ezali pe na ba crime mususu esalema sur place ya na Kishasa ezali ba makambo ebele yango mokonzi ya mboka lobi tozwa na le jour ya le 2 août to lobela yango na lobiso mo to la kisa vraiment soko yebi ke période boende kona kufaka yaka na dossier na ye mobimba parce que erusuka ka ko lobela te eza na place o ba ko sala vraiment ke ba kombo ya batu nyonso tout ezala inscrit moto boye akufaka na période boye ba sala ka boye wana nyonso tout ezali vraiment esengo malamu mpona biso parce que depuis 18 ans ya régime passé batikaki ko reconnaître ta eloko wana te alors que na est ba massacre ezali penya na bamboka ebele to pese exemple net na Kishishi wana ezali na massacre esalemaki dernièrement tango mokonzi ya mboka zwaki bokondi na ezala ba massacre esalemaki il faut to
to énuméré nyonso et puis to suka na ngoka na biso to memi yango tina oni tina monde entier bayebete biso pe a massacre esalema ezali vraiment malamu to pesi mokonzi wa mboka lokumu to pesi vraiment merci na ndenge asili kozwa mayele ya kozwa date ya le 2 août ezala journée à commémoratif pour na biso ba congolais na bandeko na biso tout basila kokufa. Mama Deo na suki ka bongo te biso net biso na famille na biso tozali na ndeko na biso moko asila ko bimakara bonazo se souvenir isusu jour ango autaka kutepa na biso ti lelo totikala komona ete ozomona ezana ba makambo ebele esalemi na mboka oyo ya mabe tozoyeba te soki tokokenda komona ba corps wana wapi neti biso pe bona famille tokoki komema kombo na ekuna nzambi akufa tomona ete azali te telefone na ye le karaté ti lelo. Merci mama, émission ekomi na suka liloba nini ozana ngo pona ba mama nyonso yo bazosala politique pona ba dépôt ya candidature na bango. Lelo le 3 août seni asili kofungola bureau na ye pona kokenda kotika candidature soit omoni calendrier asaeli biso toza au moins na 20 jours parce que alobi le 3 jusqu'au 22 août wana nde période otokenda kotika ba candidature kasi kotika ba candidature ngo normalement selon la loi ya seni ezateke moto ozali na parti lokwa biso na MLC boye ngai na okenda kotika te ngana kotika nde na MLC nda ko mema liste azana bato oyo baza charger kasi indépendant ye moko nda kokenda kotika ye moko mais net biso na MLC to sito tiki ba kombo na biso tozali kozela sikoyo bakobenga biso tokenda ko continuer ba dossier misusu na yango na pesi merci na batu nyonso boyambinga na pesi merci na ba téléspectateurs nyonso na si kozonga bien que toyeba na community kovanda bisika mibale Kinshasa na Mbandaka Kinshasa Mbandaka na pesi yo merci na ndengo siko ya mbanga mama Deo ezale sukate. Merci bandeko batali ba mama MLC ba mama ya Congo bolanda kibongo mama Doris Malongo oyo bobandai koluka kendeki wapi akomi wapi ye wana na memeli ebino lelo na kanisi mutu na mutu azui 1 plus na ye ba mama botelema ba mama bobukana te politique ezape pona mwasi botelema bosala yango bopesa lokumu ya ba mama pe na kati ya politique. Merci beaucoup na équipe technique à Canal King Télévision yo bongo tozalaki na Veambata Freddy Takidi Kupar Bola bae basali ke bola na bilili émission na biso Lolaka la Mwasi nde tokuta na bino vendredi prochain sur Canal King Télé Vérité tozarape na YouTube oya raté na etando muke okoti na YouTube Canal King okomona biso okolanda nyonso eza ya Canal King. Merci beaucoup, à la prochaine.